Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Talae mwana wa Nzambe oyo ayeli biso yokela maloba maye yakani tolanda ye se nyonso na likolo lipesameli ye. Mwana yetata mwanda velela twena peki ntwadi yengudi eto ba mama bao bakalanga bimpofila beto kwa masemeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana bakutoka kufana kiambote faki Ika takupike no moko tavana ngudi eto kiambote munkumbwa se mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela mama lendele kwa kuvwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwana velela tulweki vakikada kiantsuka inthangu tutelemesanga sedeto twena kintwadi ye sedeto tata mfumo mbanza tata nluengisi tata nsonja nzila yandi ukuizanga mukuzisonga zizi kya tata mfuma longo mfuma dibundu thangu za onso bukera wabinda mamukuma kekisalu tulombele kwa sedeto watutela mana peto bana takuvana kiambote faki
Seto Yambote, Mungu se ye mwana tata mwana velela. Mungu ye mwana. Ye tata mwana tusala ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwange tata nzambi wase yo ntwadi wangtata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga munaito tukwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mukolo na inga. Oyo eye kokangana na milulu na biso ya le 4 janvier. Na leta de tozo kolobela ngo okanisa mai. Malekaka na le 4 janvier 1959. Maloba ya papa tokolandaka tango nyonso. Wana lingomba ekomaki pene ya kozwa bosomi kaka na mobu wana ya 1959. Oyo basalaka mobulu na mokolo wana bato bakufaka e lokola tozalaki na maboko ba Belge balukaki bato oyo basalaki mobulu wana pamba te biloko ya bamindele mokolo wana mingi ebebaka ebungaka. Tala tokomi pene ya bozwa bosomi oyo ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Sika balobi ete o basalaki mobulu bakimbangiste bazalaki. Kasi papa de ngenda na papa Kisolokele babetaki tolo balobi ete boluka na ba prison nyonso. Soki bomoni bakimbangiste, soki moni atakimbangiste moko boya kokanga ngai diangenda. Na solo nyonso pona tango wana ebandaki komo emonanaki ete biso bakimbangiste tozalaki na bolingo oya 56. Totosaki mibeko, totosaki mobeko. Bapapa ndenge balobaki tolandaki ndengwana. Solo bamindele na solo na bango nyonso basalaki enquête kimbangiste. Ata moko azalaka te na kati na prison.
mpona nini totosaka liloba ya bapapa. Kasi soki lelo oyo likambo ya ndenge wana eyeli biso, soki tata Simon Kimbangu kianga na tuti tolo eke bokende kotala na baprison, tokomona na mingi koloba ete botosi ezali lisusu te, koloba ete tokomi na hypocrisie oyo toza kosalela tata Molimo Santu. Tokondima malamu, tokolanda mibeko bolingo, mibeko pe misala salela na solo na tata Simon Kimbangu oyo bazali koyokela ye tozali na sika wana. Rappel esalemi na biso ya bakimbangiste eke likambo na biso ekomi pene, kasi bakuta biso na hypocrisie wana te. Diambo dieto di finamane ta yindula mana makalamu na 1959 menga mabantu matiamu kwa kuna Kinshasa kadi twanwane na kimfumo independance kasi Burkina vozola kwa kala kwa 1956 ba papa batunda makutu kwa minkuikisi atala diambo edi sidarangama kansi beto kadi mnandonga unako wabimpumbulu bakuna yembi byangani tulanda kaka misiku uno keke bata kutulomba zola siku yebisalo ovuma mwampila ina mizidi nani sikakala wasunga mamuna misiku sungula ko bubu utakala vondio nsatu isakidi ovo bompumbulu bampila ina buizidi bakuna budi magazo mangani bakuna yembi bima byangani sungula ko matoko yezindumba za ntao ngwa mpila hii bafoti bwanu kaka muna mwampila ina tuyambula umpuki tuzeyo nsiku myame kutunungisa. Le 4 janvier 1960 ilumbuki na bya zibuka sola za dibundu bana babingi masema mingi bamona bafila bana kunkamba bizatangila kunkamba kadibu batalongoka nganguza kinza yempe vumi watata nzambi siwakala muna bao kanti uno kikivotu tati de mukati kwa nkamba bana beto mukati kwa nkamba ndia tulubweze na katusijide aka yevumi watata nzambi mukati kwa Yerusalemu. Le 4 janvier 1960 la makambo ya klasi bangi ya tata nzambe na kobomba bolingo mibeko pe misala. Kasi lelo yotala bana na biso baboti oyo toye kufanda na nkamba bobangi ya nzambe etikali lisusu te na kati na Yerusalemi litoma nini tokozwa 1960 le 4 janvier tomonaka baboti oyo bazana likolo surtout Équateur batindaka bana ebele baye kufana na nkamba bazoyekola na klasi bazoyekola pe bobangi ya tata nzambe. Kasi lelo oyo totondani ebele awa soki lelo totali likambo toye kufandela na nkamba eza lisusu te na kati na bolingo mibeko pe misala eza lisusu te tokanisa na kambo wana. Donc tolanda nzela ya tata Molimo Santu ndenga zako tinda biso ndenga zako teya biso
na hypocrisie te kasi na solo nyonso. Solo yango nde ekolongisa biso kaka na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen.